Au Bukavu ce matin à Bukavu, M23 a Keko Sangisa Batu. Après avoir batumbaki soldat ya M23 pas ba jeune. Parce que soldat on a qui na cadre ya vengeance. Aye po boma ba civil quoi. Ba kontele ba balle. Ba balle esili ba récupérer ba barrer. Après avoir oboma soldat wana ba siégé quartier hier, ba bomi 6 jeunes garçons. Il paraît que bango nde ba boma ki parce que batumbaki Rwandais wana na ba na minduki na makamni nyonso batumbaki yango. Après basali communiquer que lelo baza na meeting na place ya indépendance yango wana bomona na photo. Place wana bomona bato baza moke wana nde babengaka place de l'indépendance na Bukavu. Alors depuis babengisaki bato baboyi na bango koya. Bato baboyi na bango koya babisi bango ke Bukavu eza Goma.